Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Queen Liza mwasi nzambe, mwasi moko kitoko wapi, moko ajoaka kitoko moko pas possible, moko a s'incarna kana barole na ye na niveau moko bandeko nanga boko imaginer te oyo penza Liza, Queen Liza mwasi nzambe. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonnés et chers connaissances, Yaturoyo na memeli bino moko Queen Liza mwasi moko kitoko bandeko nanga eza ya koinda. Lelo tozo betela mingi sur la biographie de Liza, tokolobela sur sa vie amoureuse, tokolobela pe parcours na carrière na ye. Bandeko nanga ezalaka bientôt landaka ba star na biso toyebi quand même place oyo babanda na carrière na bango ti ndenge nini azo continuaka. Ezalaka mwa mingi kitoko et encore kitoko mingi makasi. Bandeko nanga avant tokota na mwa biographie na biso, na mwa parcours na biso, na mwa kandenge tomesana nanu na osenga na batu o nyonso tout. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne ya bana nzambe, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. En tout cas, ekosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour toko makasi. Bandeko nanga bozwana no bakiti bo vanda. Bozwa bakiti bovanda botia mwa mai na bino pembeni, botia mwa jus na bino pembeni, mwa sucré ezanga kate, kandenge ezalaka mwa eloko kolia pe ezanga kate. Tantine Liza ye mutu penza alela chakamadesu na fufu na mwa poisson ezala kuna. Donc na minute oyo mwa chakamadesu ezanga nango te to poisson ezanga nango te. Côté mosusu tozoliaka, côté mosusu tozomilaka, côté pe mosusu tozolandaka oyo ya bino ya chaque jour na combo surtout ya Étoile Inès TV na système kaka ya auto bakana biso chaque jour tox makasi. Wana mwa jinanga na uti komela bandeko nanga bino pe bomela na système moko ya bien. Pour commencer, de son vrai nom, c'est Liza Diasilwa Mampuya. Wana penza de kombo oyo ba parana ye ba pesa ye. Yango ya mema kombo na ye ya Liza penza na scène. Ya lobi tenga na rejouer kana kombo na nga ya Liza moyen na changer ezate. Et bongo tantine Liza Diasilwa abotama le 8 septembre d'une certaine année. En tout cas, bandeko nanga bo tenir biso regarder. Bino moko boyebi, tozalaka na ba comédien mosusu oyo ba pesaka biso ba âge na bango, mais mosusu pe ba boyaka. Bandeko, moyen pe biso to ya ko forcer bango ezalaka te. Ya yango tozalaka na biso ka limité, donc ka o ba pesi yango pe tokoya ko betela bino masolo na système moko ya kitoko makasi. Tantine Liza Diasilwa aza mwana ya papa Nguamba Futa Mampuya et de mama Mariame Mbuzi Bakisi. Wana penza de kombo ya ba parents na ye. Pona ba o ba ye bakate, tantine Liza azalaka orpheline de père. Papa na ye déjà assis atika biso, donc tantine Liza atika la kaka na mama na ye.
En ce qui concerne écolo ya Tantine Liza. Tantine Liza aza banyanga. Donc munyanga. Balba munyanga to banyanga de Luozi ba Congo. Wana na sengi na banyanga nyonso. Oba Olanda Étoiline Ines TV. Na système moko ya bien. Bo pesa biso bambote na kinyanga. En tout cas ekosala biso oyo tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. En ce qui concerne les études faites de Tantine Liza a sala école maternelle. Tango eko silisa aki na école primaire. Après école primaire, akotaki na école secondaire et puis eko kota humanité. Kunande akendaki kosala option ya biologie chimie. Donc a décroché diplôme d'état na ye na biologie chimie au tobengaka BC. Et puis après qu'on décroché diplôme d'état na ye nde akendaki ko continuer na ISTEM. Donc na niveau ya lelo Tantine Liza azalaka na ye infirmière. Donc ceux qui bozana posa penza ya batonga baya ko chuba bino batonga bobengaka Tantine Liza akosalango na kitoko pe na pete nyonso. En ce qui concerne langue parlée ya Tantine Liza bino moko déjà boyebi. Alobara déjà kitoko. Ye aza mutu wa français, aza mutu wa ya lingala, aza pe mutu ya Kikongo. Soki boza na posa ya kosolola Kikongo, bobenga Tantine Liza, boko ya kobeta Kikongo na niveau moko pas possible, boko beta ngo penza kitoko oyo wapi. À part ça bandeko, pour na carrière na ye ebele ya batu déjà balingaka bayeba abanda carrière na ane nini ezokende ndenge nini kaka ndenge ezalaka. Pour na Tantine Liza abanda carrière na ye c'était en 2008. 2008 penza de abanda carrière na ye. Na 2008 wana akotaki na groupe Simba ya Papa Elombe à qui nous saluons d'ailleurs en passant. Un papa bien, papa Oyo Penza, qui a formé tant de personnes. Ba Sila Bisalou, ba Belvi Kandi, ba Ersil Pechanga, bango nyon surtout ba Utakaka et Pai, ya Yemoko papa Elombe Faustin Soukali. Wana tope siye ba bravo surtout Kandenge Zalaka, na moi système moko ya kitoko makasi. À part ça bandeko tango akotaki na groupe Simba depuis 2008 toye kokoma na 2019 ayaki kolongwa. Tango ayaki kolongwa eza teke ba problème ezalaki boyeboye te. Bino moko boyebi mutu nyonso tout soki asali quelque part amoni ke non moma nanga pe ya kolongwa ekoki nakoki pe kolongwa mutu nyonso tout alongwaka. C'est ainsi que Yepe alongwaki na ye akomi indépendante. Donc akomi na ye ko jouer place nyonso. Place nyonso ceux qui ba bengi na koto ya ki a jouer ceux qui ba bengi na koto yo ake a jouer. Akoma ki ko jouer bongo et puis ko sala ke tango pe makambo ya ye moko la patron na Belvi Kandi ya ba Belvi à qui nous saluons aussi en passant Kandenge Zalaka chaîne na ye groupe na ye ya Belar pe tango penza ekoma ki munene makambo komi ko kende pe bien. C'est ainsi que azalaki sollicité abanda travailler na Belvi TV. Akoma ki ko travailler kuna donc na minitoyo a travaillaka comme trésorière na groupe ya Belvi Kandi la patrona. Donc ye mutu penza ba makambo mbongo ye mutu penza kotisaka. Donc dès que to mona boye Bella rezo continuaka toujours rezo kendaka liboso c'est que Tantine Liza azo sala musala na ya kitoko parce que ebele ya batu soki batie bango o azala trésorier o mona ibi mbongo akimi mais ce n'est pas le cas avec Tantine Liza. Au sala musala na ye kitoko et encore kitoko makasi. Pona batu mosusu o bayebaka ba film nini oyo erike mokili e ya koyeba Tantine Liza. Eza na ba film o penza tango ajuaki bandeko na ngai e yaki kosala mbutu na ba réseaux sociaux e yaki kosala ke non batu ebele bakomi ya koloba sur kombo ya Tantine Liza. Film ya liboso penza makasi oyo penza esalaki keno batu baya koyeba Tantine Liza ezalaki Masanga.
film à mibale les amis d'enfance, film à misato ezalaki Saint-Valentin, nde ba film penza oyo esalaki keno batu baya kolobela penza bango pe kombo ya Tantine Liza. À part ça, en ce qui concerne idols na ye o penza atalaka keno nga pe na lingana koma neti mama wana ba idols na ye bazalaka mibale ya liboso eza mama Mopepe wana penza idols na ye ya liboso, ya mibale ezalaka mama Esengo Mbia ba idols na ye tellement tango jouaka donc makanisi na ye ekotaka epa ba mama wana alingaka pe akoma neti kaka ba mama wana ndenge bajouaka. À part ça, la famille, en ce qui concerne sa relation amoureuse, bande konanga avant to kota na page oyo ebele ya batu déjà bazelaka page oyo na osenga na bino nanu botiela biso ba j'aime, soki nano s'abonner te na chaîne na biso s'abonner, soki nano partager lien te, en tout cas no senga na yo na système kaka ya tokos makasi o s'abonner, o partager, o commenter pe ekosala biso kitoko mingi makasi. En ce qui concerne sa relation amoureuse, Tantine Liza na minute oyo azanaye célibataire. Azanaye célibataire nanu azui aza marié te na kuti koloba bongo. Azanaye nanu célibataire. Donc tolobaka bongo ye mokonde alobaki toloba na ye azanaye célibataire. Donc qui jamais koloba awa teke célibataire engagé to ndenge boité alobi na yeke azanaye célibataire. En ce qui concerne bana, parce que toyebi ke za ba comédienne mosusu bazana bango ba célibataire mais basi ba bota. Pour na Tantine Liza nanu abota te, ye moko alobaka ke non akobota les jours oyo akobala. Alingaka penza abota mwana na ndako na ye ya libala ke abote pa na bango ekosunga te, yango ti lelo azozela kaka tango akobala nde akobota. À part ça, la famille, en ce qui concerne couleur préférée à Tantine Liza, en tout cas ye penza pona ba couleur aza muto blanc, aza muto bleu, aza muto noir, wana nde ba couleur de préférence na ye. À part ça, bande konanga plan na ye préféré eza sakamadesu et poisson. Bande konanga soki Tantine Liza aza na poste ya koya kotala yo alobi ke no lelo no yo nazo ya kotala yo lambela ye sakamadesu na mwa poisson pilipili ezanga te mwa madesu pe et mwa loso plutôt ezanga kapete. En tout cas akolie la yo biloko wapi akosepelisa yo na façon na ye ya kolia. Wana nde ba plat préféré na ye. En ce qui concerne côté négatif na ye, en tout cas Tantine Liza aza mutu oyo asilikaka pamba pamba et puis alingaka pete bato lokuta. Soki oza penza mutu lokuta akangi yo penza ki oza mutu lokuta, en tout cas ekosimba na ye te. Wana penza nde ezalaka Tantine Liza. Yango ye moko amibenga aka la Queen Pra. Place nyonso alingaka kotambola na batu oyo ayebi keno batu oyo penza bazana ba vérité na munoko, parce que batu o bakosaka bandeko na ngai bazalaka ba elema moko ya kobanga mutu déjà soki azana capacité ya koya kokosa yo seke aza mutu moko ya kopusa mosika na yo ezalaka bongo bandeko na ngai. Wana mwa biographie ya muke po na Tantine Liza. Bandeko na ngai, à part ça bino moko boyebi Tantine Liza aza mwa sumoko azalaka na ye social. Na melana no mwa junanga et puis to continuer bandeko. Tala Tantine Liza kande na bando loba aza mwa sumoko azalaka social, asololaka pe bien. Azalaka na biloko wana teke boya komona ye o yango kisongi bimi na poisa. Yango afinga ki mutu te. Yango a jalouser mutu azalaka bongo te. Kutu na exemple amnena koki kopesa bino. Tantine Liza na Belleville Kandila patrona babanda ki camaraderie na bango depuis kala. Kutu na minute oyo soki ezalaki batu mosusu ya jalousie mal placée.
peut-être na minute balingaki basambwisa Belvi Kandi koloba te ke lelo akomi na mbongo to détruire ye to ya kobebisa réputation mais bango mibale ye na Tantine Marina okokuta bango te ti lelo bazala kaka ki camaraderie na Belvi Kandi bazala kape wana po pepe na kopole po na kopesa ye ba mwa conseil. Donc ceux qui bamoni ke non makambo Belvi Kandi azo sala eza bien te en tout cas ba okende pe ba pesi conseil. Ba camarade moko ya malamu pas possible. Aza mwasi moko azalaka na motema ya bien, azalaka pe na motema ya bon mama. Bandeko nanga na lobaka nanga chaque jour eza na bato mosusu nanu baboti te mais kotala ka façon ba se comportaka bo comprendre que non mutu oyo penza aza na motema mama. Na bato mosusu pe ata soki nanu aboti te na kotala ye ka bongo tali olobi o penza ki bo mama eza kati na ete ata tango kobotaka ki bo mama penza eza nango te bato mosusu bazalaka bongo. Tantine Liza oyo aza mwasi moko nzambe mwasi moko kitoko wapi ajwaka pe kitoko asenkarnaka pe kitoko na barole na ye et puis azalaka na ye cool azalaka na ye social asepelisaka bato nyonso tu asekaka na oyo basekisaka ye. Soki mutu pe asali mabe s'il s'agit ya koloba ke non to ya correctifier ba erreur en tout cas ayaka na pete nyonso pona correctifier ba erreur nyonso na système moko kaka ya kitoko en tout cas kitoko oyo wapi bandeko na ngai yango ya mukie kaka na lingaki na partager na bino bandeko bosalela biso partage ya vidéo oyo botiela biso ba commentaire botiela biso ba j'aime en tout cas ekosala ke chaîne na biso surtout ekendaka nango liboso wana na pesi bambote na nga na ye moko Linda Bukulu na pesi bambote na ba abonné nyonso ya Etoiline Ines TV ba o nyonso balandaka biso na pesi bino bambote na système moko kaka ya tokoso makasi.